bana nanga bovive na bango ndenge pasi na motema koyoka babiloko ya boye wana boyoki oyo azolela wana azomituna soki lelo aza na bomoi te bana na ye bosuka wapi soki lelo akufi bakolela ye ndenge nini eza papa na biso vie de loin Charlie Nongi. Ya de loin a oyo toyebi ye biso nyonso, ya de loin a oyo vraiment motu nyonso ayebi ye. Alors situation au vu de loin azopase nango pour le moment biso nyonso na internet awa toyebi. Na omeka un peu kobandela histoire pona bato bayebi te, mais j'espère que biso nyonso toyebi situation oyo vie de loin azoleka nango na minute oyo. Alors bandeko nanga lobby ezalaki mukolo oyo Belvi Kandi, Da Costa Mukina, Marina Laba, donc tokolo baka équipe ya Belvi Kandi ekitaki sur le terrain pona kotala papa na biso vie de loin. Nde bomoni vie de loin lelaki, en tout cas alelaki ayoka ki pasi, d'autre part ayoka question komona bandeko ne, mais d'autre part ayoka ki pasi par rapport ya marambo ezokome la vie na ye. Ça fait mal au cœur et ça la rapasse na motema. Kota la vie de loin Charlie Nongi, aza muto a servi mboka na biso mingi. Aza muto yo a sekisi peuple congolais mingi. Aza muto a longola biso ba stress. Aza muto vraiment o tozara toujours na posa na ye azala. Toza na posa vie de loin azala nanu en vie. Azala po age eza nanu. Bandeko nanga tokota na mozindo likambu nini ememi biso liboso na bino. Mbote na bandeko nyonso o bolandara Irsil Botelo TV. Bienvenue na chaîne na biso. Bonjour, bonsoir. Wana edepandara kaka na air oyo okolanda émission na biso. Na air o kolanda biso, na air o kolanda analyse na biso, na air oyo kolanda émission na biso, yondo koyeba okozwa bonjour, topé okozwa bonsoir. Alors wana na pesi merci na bandeko o balanda Irsil Botelo TV, na pesi merci na bandeko o basutenaka mosala na biso po ekende liboso. Na pesi merci na bandeko nyonso o bokomelaka ngai, o bobengaka ngai, oyo vraiment bopesaka ba conseil na bino pona avancement ya chaîne na biso. Bandeko numéro na biso ezalaka wana liboso na bino pona ba oyo babengaka o amoni kaza na message moko ko yiko passer epa Irsil Botelo TV, o amoni ke aza na analyse moko, o amoni ke aza na likanisi, o amoni ke aza na projet, oyo pe amoni ke alingi publicité na ye eleka par Irsil Botelo TV. En tout cas numéro na biso yango wana eza liboso na bino, bo hésiter te na kobenga biso ba remarque na bino, ba conseil na bino yango nde esalaka chaîne na biso ekende liboso. Ba remarque na bino nde esalaka biso to progresser, ba remarque na bino nde esalaka musala na biso ekende liboso. En tout cas nzamba lola apambola bino esika bozali ba nyonso o botala kanga yo ozotalanga na minute oyo nzambe apambola yo, nzambe asunga nyonso kosala esimba, nzambe apambola misala na yo. En tout cas ozanga mbongo te po soki ozofuta wifi, soki ozosomba mega yango ndezo permettre yo o pambola chaîne na biso. Alors nzamba lola pambola bino bozangaka eloko te, bozangaka ya kolia te, bozangaka ya kofuta mega te pour que bosungaka musala na biso ekendaka liboso. Alors napesi mbote na bino ebele o bolingaka nga oyo nga pe na lingaka bino, mbote na Jemima Mavungu, mbote na Princesse Alegria, mbote na Linda Bukulu, mbote na Madeleine Aketa, mbote na yo esika o zali. Vraiment boza ebele batu nyonso o bolingaka Irsil Botelo TV, batu nyonso o bosutenaka chaîne na biso ekende liboso. En tout cas nzambe apambola bino Mimi Grace, nzambe azala elongo na yo Mimi Gracia, nzambe vraiment apambola yo. Boza ebele Chantal ya Nzambe TV, merci beaucoup. En tout cas bokende ko s'abonner et pas ya Chantal ya Nzambe TV kuna borozwa makusa bio oyekolaka kolamba olinga
olingaka bagag olingaka théâtre kende ko s'abonner na Chantal ya Nzambe TV kuna vraiment ozwa makusa bio nzamba lola azala elongo na bino princesse Jasmine nzamba azala elongo na yo Sharon Tumba ba bizu esika ozali wana penza Beni Nyangi bizu esika ozali Jackie Ankoy bizu esika ozali bandeko nanga problème nini oyo toyeli liboso na bino liboso na bino toyeli bino problème ya papa na biso vie de loin Charlie vie de loin aza comédien moko ya munene ya mbuka na biso aza vraiment comédien moko ya munene pe ya makasi kotala bolingo ya Belleville kotala bolingo ya ba comédien oyo bapusani pona ko kotala vie de loin to kotala bolingo ya ba comédien oyo bazoleka pona kotala vie de loin ezosala kitoko mingi ezosala kitoko mingi tozomona vraiment que amour ezali car nde balobaka Belleville quand azalaka vraiment mama social azalaka na ye na motema munene azalaka na ye na motema ya kosunga ye penza motema na ye nzamba asala ye na motema na ye ya ye moko nzamba sala ye na motema na ye ya ye moko tozana combien de comédiens na Congo tozana combien de comédiens o baza génération moko na ba vie de loin wana tozana combien de comédiens o ba banda musana na bango ensemble na baya de loin combien de comédiens mais lelo combien de comédiens déjà au baké visite pas vie de loin eza pasi pona ba comédien na monda ba comédien belé ba sepela na malheur a baninga et na ba comédien belé ba sepela tende ba mona vie de loin na bomoyi et na bato ebele ba sepela komona vie de loin na bomoyi te yango bomoni vie de loin ye moko aleli ça fait mal ne bandele mission nga bomonde nga leli bolunga vie de loin kufa po bozwa nini so ile lo vie de loin zongsi molime pa nkolo boko zwa nini lelo soka za na bomoyi te boko zwa nini boko zwa penza nini eza malamu mingi te vie de loin ana bana na ye oye azwaka soin na bango ana libota na ye ana bana malgré mwasi ezosimba te tozomona nini ezoleka na internet mpona mwasi ya vie de loin tozomona eza momate otika muninga ata ana ba mabe na ye malgré ba otoyoki ba information otoyoki ata video za na ba mabe na ye mais mwasi bobala ni na mobali o oza légitime ya mobali mwasi babali yo na mbongo o ba memio na civil coutumier religieux okoki jamais ko abandonner mobali na ona état oyo na eta o video la zanango batebele ba yo kote la Justine internet te ozolo babongo po yebite et Justine a souffra mingi na vie de loin et Justine a sala boy malgré souffra na ye na vie de loin bandeko nanga moi ça koki jamais ko abandonner mobile na ye na étape oyo ata mobala za ndumba ata mobala bota libanda ata mobala sala so pendenge ni na étape o moi ça abandonnera mobile te videle aolela ka te pona bana na ye aolela ka te mukolo okufa bolele ndenge nini aolela ka te mukolo okufa ozala ndenge nini bo raisonner ndenge ni bane bo ozala ndenge nini d'autres part soto bito landela pe bien videle aolela pe pona mwasi na ye videle alinga Justine mata makasi ana bolingwa Justine mata makasi malgré ce qui s'est passé mais ana bolingwa Justine mata makasi ya de lois linga mwasi na ye ya de lois linga vraiment mata mais to mona Justine mata mambosa na ba TikTok to mona ba jeton obwakela bato to mona makambo ezoleka soit disant que vie de loi fait souffrir ye na libala soit disant que o vie de loi ce qui boue ata kutu nyos wana o bolobi na internet o Justine mata lobi ce n'est pas le moment o Justine mata koke kotika vie de loin mais lelo tokumisika nzambe po vie de loin za toujours na bomoy tokumisika nzambe po obate la vie de loin arata ba maladie boni alia kutu poison akufate lelo bobwa kele ba mbasu yo muto obwa kele mbasu seki zaka groupe ka ya bato batiela ke ba poison o balinga ba éliminer so mutu ana nyongo na bino bolo bina mutu wana nyongo na biso loko boye osalaka biso mabe moko osalaka biso boye bobongisi c'est tout bobongisa na bino pesili pourquoi kolingaka ke muta kufa kaka liwala yo o simba ka makila mutu o bomaeka o éliminer pour que yo zala bien o remplacer ya de loin te
obokolele bana te ozwa charge ya bana na ye te. Ça fait mal. Vie de loi ana pasi aolela. Vie de loi lela chaque jour aolela. So liboso ya caméra bomona ndeko na bina mobala olela boye. Boni tanga tikalaka ye moko. Ana souci ya bana na ye. Ana charge ya bana. Vie de loi linga kotika bana na ye te. Vie de loi likamba bana en tout cas sala ye mabe me kokota na bana na ye te. A papa malamu po na bana na ye. Parfois biso basi toyeba te. Nga lobango il ne faut pas reluka car mobile malamu pona yo. Tango luka mobile yeba pe luka papa malamu pona bana oyo bota. Ezaka te ko luka ka mobile malamu pona yo moko mais o tenir compte ya bana na ote. Tango sala choix ya mobile ozala papa malamu pona bana ozo bota. Vide lozaka papa malamu pona bana na ye. Azaka beaucoup plus na souci ya bana na ye. Alobaka malamu ateka ta mai. Malamu akota ta wenza teka ta mai mais bana na ye bazala en vie. Mais bana na ye ba vivre bien, mais bana na ye ba tanga classe. Bana ye baza na complexité. Bana ye baza na complexe moko te. Bana ye baza complexité na likambo moko boye. Bana ye baza la vraiment bien. Bana ye balongola complexe. Yombo moni vie de loin asalaka vraiment tout pona bana na ye. En tout cas, eza pasi pona peuple congolais. Eza pasi yo muto obwaki la bat maladi soko olandaka be mission na biso en tout cas nzamba changer motema na yo nzamba bongola motema na pour que otika musala o sala ya koluka oboma baninga eza na litomba mokote to pesi merci na Belvi kandi mama ya motema malamu mama nzamba osalela toujours bandeko nanga osala ka mo eloko no mo osala ka mo business no mo teka ko sala na musala yeba ke po nzamba pambola musala na yo po nzamba tombola yo po nzamba zala vraiment na ngambu na yo yeba ko soutenir les autres yeba ko sunga baninga yeba ko sunga bato bana bapasi yeba ko sunga ba ofele o ganyaka ta mukie atozo ganye mbongo mukie ya kanisa ba orphelin kanisa ba veuve kanisa bato bana bosenga lisungi bien sûr biso tozaka na biso na posa lisungi mutako kazate mais yeba ke ta nzamba opambola ta na mukie o nzamba opambola yo ata na mukie kanisa bano bazanga baboti kanisa bano ba souffrir o ba tanga kana makoki ya batu bano ba olala banzala kanisa bango bomona nzamba au soutenir musala na yo omona nzamba ozala toujours na ngambu no musala no ko tombwama to mona mama Belvi kandi ba Evre osala lelo batebele bakoma contre ye lelo batebele bakoma kofinga ye bayebi bénédiction na isiki zo utate moi so aosunga ba orphelin moi so aosunga ba veuve natala vidéo moko Belvi kanda futela ka ba orphelin bonyo Belvi kanda futela bandako atonga ndako moya munene na bakota kati kuna tango ka ba orphelin ba vanda ale muto abwe bwana posa nzamba pambola ete nzamba bando pambola ye azo meka nzambe azana be preuve belé babi meka nzambe nzamba opambola yo yo ndeko nango liko sunga ba orphelin te yo liko kabate yo liko zana pasi ya batute yo liko lata pasi ya batute yo lingi ko lia yo lingi ko lata yo lingi ba mona yo tambola na mituka cher ba mona yo salaki ya sunga ba orphelin sunga ba veuve sunga bato bana hôpital sunga bato bana ngo bana posa lisungi ozana 1 liana bato ozana 2 liana bato ozana 3 liana bato bomona nzamba ozalaka toujours na marambu na yo nzamba bando tombola ko kapo nzamba oyeba nzamba tala kati nzamba yebike muto so na opambola ye ozali pamboli pona bato ebele nzamba talaka amona ke muto na pambola e poso na pamboli ozali pamboli pona bato ebele ya bomo nzamba pambola Belvi kandi pa ebike na sima Belvi kandi bato ebele ba pambwama ebike na sima Belvi kandi bato ebelo ba osala pana il faut ba pambwama il faut futa bato ba sala repana e il faut ke kotala ba orphelin il faut ka bona ne yango il faut somba ba gratification akabolela bato ba osala pana akabolela ba orphelin alors nyoso wana eza musala makasi o nzamba pesa Belvi
kanzi yango bomoni nzamba pambolaka ye kaka azomata succès ezomata po nini nzambe ayebi nini ata kati na ye ayebi don nini ata kati na ye. Alors courage na papa na biso vie de loin nzamba lola opambola yo akosunga yo malade osila nango wana bomoni na te flèche wana eza pota eza ye na lokolo o balingi bando apembe wana. En tout cas petit à petit nzamba osala grâce na muke ezosila pe ezosimba nango aroya pe kaka ko témoigner. Nzamba bikisa na ba maladie ya grave nzamba bikisa na ba maladie minene alors akoya kaka ko témoigner grandeur ya nzambe ako témoigner vraiment munene ya nzambe. Yo mutozo sala bongo yebaka nzambe kalate ako frapper yo nzamba ko frapper yo po yo ozili kanisa osala muninga mabe yo ozili kanisa ko bebisa muninga ya ko bomba muninga yebaka nzambe ako frapper yo nzambe akufrape yo. Merci beaucoup na tonton Dacosta Marina Laba équipe mobimba vraiment ya Belleville TV. En tout cas merci beaucoup nzambe asala bino bolamu kaka ndenge bino bokanisi pona bosala bolamu epa ya papa vie de loin nzambe wana azongisela bino ya ebele ndeko nanga esiko zali continuer ko bondela pona vie de loin soko lingara vie de loin. En tout cas to bondela pona ye nzamba lola asala ye bolamu nzamba lola asunga ye en tout cas abika na kombo na Yesu. Donc nzambo a traité ya bapota nzambe asunga ye a traité pota na ye esila. Donc nzambe vraiment asupa makila na ye likolo ya mama na biso ya papa pardon ya papa na biso Charlie Nongi vie de loin nzambe asupa makila na ye likolo na ye pour que a témoigner moné na nzambe. Alors merci beaucoup na bandeko nanga obolandaka biso soki ezambala no ya liboso otombe na Irsi Botelo TV. Alors au s'abonner au commenter au liker au partager l'émission na biso nzamba lola akopambola yo. Donc si c'est la première fois vraiment au visiter chaîne na biso na système moko ya bien na ndenge moko ya bien au s'abonner au commenter au liker au partager ba émission na biso nzambe akopambola yo. Irsi Botelo TV alingara mingi ba partage na bino na linga mingi ba partage na bino po ba partage na bino nde esalaka ke musala na biso ekende liboso et puis ba partage na bino nde esungaka biso ndeko o koti zwa video na biso zwa lien oyo kende ka place ba komi partager ka ndenge ozotala wana kota ka place ba komi partager fina wana ekomema ona Facebook ekomema ona WhatsApp ekomema ona Messenger ekomema yo na ba réseau nyonso oyo monike oko partager yango na bandeko na yo partager na ba frère na ba sœur partager partout nzambe akopambola yo. Wana tukomi na suka ya analyse na biso. En tout cas merci mingi na bato bo openza bo vandaka pona bolanda Irsi Botelo TV nzambe apambola bino. Bye.